Merci mingi na baimboka au besoin de partout. Na Afrique, na Asie, na Amérique, na Océanie, bisika tout besoin ya kolanda émission na bino. Tokoloba pona mboka kaka ndenge to mesana toujours koloba to lebela masolo ya mboka. Donc makambo ezo continue ko changer te tokozala kaka wana pona koloba pona mboka na biso parce que oya lingi mboka na ye alobaka ndenge mo peso ko lingi moi si na yo que ça soit mabe okobana koloba na jusqu'à ce que ako changer. Alors ba imboka biso pe to kolemba te kolobela mboka tant que tozomona makambo ya mboka eza ko changer te. Lelo kaka ndenge bo mesana toujours ya kolanda Starly Lima autrement dit garçon capable veut dire que bino bo pesanga confiance bo pesanga na kumbela charge ya makambo yo. Merci na bino surtout bozaka toujours ebele coacher Simonte kaka ndenge na lobaka bo continuer toujours ya ko s'abonner na chaîne na biso peso ko s'abonner ko sukana te kende tina cloche izawana au clochette de façon que ceux qui Starly Lima à côté si image ya bozaka na facilité ya kozo yango ya mbala ya yambo. Merci mingi na bino nyonso tout bozaka toujours na pesa bino ka matondi parce que ebele na minito batiki maram na bon bazo sala pona kolanda émission oyo donc tango bozo pesa biso confiance wana biso pe to kozong c'est bino kaka matondi pour ceux qui tozong c'est bino te c'est qui to komi ba ingrat alors pona ko monopoliser parole te na kenaka toujours tout droit au but lelo émission na biso ya lelo to yambe bino mwana mboka alobaka pe bien apesa rapé ba information ya bien mwana mboka na kombo mwana akoli obo mesana toujours kolanda mwana koli bozala kaka na toujours lelo to kolanda ba imboka ngai na bino to kolanda mwana mboka alobeli nini mwana mboka alobeli nani mwana mboka alobi nini donc comme quand to bien mwana mboka mwana mayele azalaka vraiment n'éclaircissement na maloba na ye alors epesaka nga pena plaisir na tika ete na fandisa bayo tu bazo sepelisa nga pe bayo tu bazo sala kiem sous Starly Lima atema liboso na bino bayo tu bazo sala ke Starly Lima à respirer les sous na pesaka matoni mingi na ebi ete émission lelo ekosepelisa les boss si bo mutombo émission lelo ekosepelisa arme lourd émission lelo ekosepelisa papa Flori Berembouyi donc merci na yo papa na nyonso tozo continue ko sala pona Starly Lima donc émission lelo ekosepe sa Pichu Basunga mon vieux en direct na français donc et ça la vraiment plaisir ceux qui na télémi liboso ya ba etando na bino pona kopesa bino kaka ba information parce que Starly Lima azalaka toujours na ba information oyo utaka na source biso zalaka te ke balobaki basala ki kasto pesa ka bino ba information oyo e utaka toujours na source émission lelo ko se pesa mon vieux Gauthier business servi na ngai yo ngwana e ko se pesa au nom de Koso na pesi Clever Samba waza na sima caméra kuna matondo de susu mwana wazo benda ngai pena beauté etena ba na kobima na banda kwa bino na pesi mbote alors ceux qui toza complicité na réalisateur na nga pesa bango image ya mwana koli alobeli nini. Numéro 1 en nation outiko décrété na Congo alors na yo ki batebele bazo sala ba commentaire to na bandenge na lolenge moko boye ya bien mais bazo banga keno Damas et okota te ndenge chef de l'état a décrété état d'urgence te mes chers compatriotes bana boma bana mwanda bana bandundu bana lubumbashi bana kasumbalesa bana poto bana partout boye ba keno chef de l'état lobi boye alobi nous selon ba expert ndenge balobi kenon chloroquine ezali ko guérir coronavirus à part nanu makambo na biso bukoko na Afrique chef de l'état a ordonné Pharmakine oyo ya Bukavu ba produire ba chloroquine ebele injectable na bivable ezala ebelo na marché à part wana mokonzi alobi boye na ba transport nyonso oyo ya ba fret oyo ko banda ko uta na ba province Eko bandako kota nango po Damas ezala toujours permanent na kati ya ville province de Kinshasa. Pona nini bako limiter nombre ya ba convoyeurs. Na place l'air mo bozala 7 convoyeurs, batikeli bino 3 convoyeurs. L'air ba convoyeur wana bakoya na chauffeur avant ba banda côté la to avant ba banda ko livrer ba marchandise na bango ya première nécessité. Bako leka na checking, bako checker bango soki baza na corona to bazali na yango te. Nyonso wana parce que chef de l'état azoboya et se propager trop na ba province pour ekozala plus pur. Pour awa boyebi nanu tozana na ba matériel pena professionnel nanu ekomi pena ebelete. Yango mokonzi na souci wana ya kozala 100% congolais.
alobi que non bandeko na biso ya province ekozala mabe makasi soki corona ekei kuna mais vaut ba encadrer yango awa a éviter bato nyonso na discipline yango tozo sensibiliser bato bomoni awa kutu touti koperdre mutu munene maître Dimi Mukendi na makambo kaka ya coronavirus oyo mais yango tozo éveiller ba conscience na bino boyeba ke non maladie ezali. Alors à partir déjà il y a mercredi j'espère bakobanda déjà ko pomper bakis tokozala na bapale pona ko désinfecter à partir ya jeudi pona ko désinfecter déjà ba microbe oyo ezo sillonner na environnement. Au moment que chef de l'état zola la pongite malgré banana ba chinois ndenge sana so ba continuer boto benga na bango po ba chinois bana ba je bon quand même ba yeli biso ba moi matériel ya ba masque na ba bilo moko bongo mais ba tona nga na bangela bango makasi parce que bango ti baza boye ba produit na biso awa ndenge États-Unis a récupéré Congo bango bazo linga bongo te tellement cop na bango deal na bango basalaki na Kabila ba détrôner États-Unis d'Amérique na plus grande puissance et simbite babandi bisala sala mais Congo ezali en Zambie. Mokonzi Karam naye esila kilobi na jeune naye de prière c'est du jamais vu. Awa omoni na ba président ya Tanzanie. Yepa Kengomba po fatia bandaki déjà jeune. Alors soki nzambe oyo ya lola salaki keno atinda poisson ya munene baleine. Amela Jonas a traversé la mer Rouge. Nzambe ya fachi akotika bana ya Congo te. Nzambe ya son excellence Félix Tshisekedi akotika bana ya Congo te parce que abuki mabolongo na ye na se. Ndenge ba roi Salomo basala, ndenge ba David basala, ndenge moko fachi asali fachi za ya Nzambe. Yango wana mawa makila ya Nzambe ya Yesu Masia eso panana banda kunyoso ya ba Congolais na biso oyo bazali banda. Donc je parle des Congolais en général. Et ce panana banda kuna bango parce que nini wana virus wana ya kindoki corona kuluna ekomela bango te. Alors bozala calme bozala kimia. Je profite de l'occasion pour dénoncer makambu oyo na yoki lobi na transport. Lobi na matina transport dès hier moko basalaki wana en tenue civile. Bazo betandinga bazolo bakeno baminduki oyo bango bakundana kindele baminduki oyo bakundana malweka balobi ta yango oyo tosala action to profiter na coronavirus tosala action. Alors là nazo lancer appel na son excellence ministre ya intérieur Gilbert Kankondi dépêcher déjà batungonga yango na kindele côté ya campus na fin fond kuna balobi eza na podium moko basala wana podium wana ezati sikoyo na se wana ezasi na bango bakunda ba minduki ebele balingi bazolo banini balobi depuis accession à chef de l'état ndenge bango babandaki ko vivre na ba mafia fachi aye ko bebisela bango kop. Alors tant que fachi za mwana nzambe makambo mafia na Congo ezali susute alors balingi ba profiter na état d'urgence basala mabe basala eloko moko ya mabe awa nga nazolo banazo ebisa yo keno ngamoko na yoki bango vers 22h nazo zo taxi nazo zonga palais na yoki ndenge bazo solola babombi ba minduki na kindele babombi ba minduki na malweka. Alors na état d'urgence oyo son excellence ministre délégué na défense Sylvain Mutombo mokonzi zala éveillé bon délégué déjà batu bon délégué déjà basia bakende ba patrouiller ba biloko wana parce que bakokamwa nanu keno idepesa yo ayebeli makambo wapi biso totambolaka na étoile ya papa Tshisekedi wa Mulungu plan nyonso oyo okosala plan okosala makita ya chef de l'état ya Congo yebake nzambe atindaka mutu moko azala wana po akende adénoncer yango bataka seri oyo ezosalema na Lubumbashi batu bakomi ko passé butu mobimba bazosambela insécurité mais noir eza na sima wana à part Gédéon Tumbu batu baza ebele wana oyo bazali na makambo wana
na Kasumbalesa yo maire de la ville à Kasumbalesa papa tika bisala sala yeba keno basoda na policier oyo bomaki dernièrement yeba ke makambu nyonso awa na Kinshasa hiérarchie yebi yango déjà bakotinda commission mixte na niveau ya Kasumbalesa. Alors bana ya boma bana ya Matadi mama Adel na peso bambote bele maire donc nazo zela bitoto na ngai na kwanga ndenge sali wana bozala mayele bozala vigilant mokonzi na ngai botinda déjà batu na kindele na malweka bakende koverifie baminduki wana parce que Kabila zola la te. Imaginez-vous que non Kabila abandaki kokotisa plus de 500 millions de dollars par jour na ba mafia donc ya bandaki oteka na drogue. Je vous dis que non ezana ba petit porteur ya ba paraguayen ya Mexique et bandaki kokita na kingakati pona kozwa cannabis bakei bateki yango kuna na Amérique du Nord bapesi là mutu akotisa baja ba drogue awa tous ces étudiants ba libanais nyonso boso mona na Congo à part ba boutique oyo bazokosa batekaka ba drogue en complicité na Kabila. En complicité na Kabila, je vous dis que ba petit porteur e bandaki kokita na kingakati kozwa cannabis comme mayango na Mexique, comme mayango na Pérou, comme mayango na Paraguay pona côté kaka na argent sale. Alors bakop na bango nyonso wana na minute oyo évité bazali à l'est bamoni que non Fachi aye acheli bango bakal parce que tous les madusu mokonzi akangi awa guichet ezaka kamoko okoyibela wapi okoyiba na ndenge nini guichet ezali moko. Concernant makambu ya papa Tito papa bozala calme papa Tito indelie parce que Fachi akabi mwamba manteka ofele mamba mateka ofele na sens nini ndenge ezali wana belge oyo ya bebiseli musala na falsification ya ba document ya Robank le belge Thierry alobi azo porter papa Tito plainte bakosamba na ye parce que avant-hier déjà Kamere azalaki interpellé la justice na tweet na ye oyo ya kindoki ya twitaki. Mais comment est-ce que yo zali directeur ya chef de l'état okende ko tweeter ça encore na ye ndenge nini papa tika bisala sala jolino makelele ozo sala eloko te ozolia mbongo ya pamba yo ministre mais obendaka be on dirait joueur musala na yo nini yo musala na yo kaka kosala ba reportage ya ba réunion ba conseil des ministres ata makambo ya coronavirus oyo baba na baba siko nazo mituna keno mbango yo ozwaka wana musala osalaka musala nini biso tokolemba te parce que biso ndenge eza boye toza ba gendarme ya Fachi ndenge vie na ngai les grands écrivains à Londres vie na nga Kayembe alobaka ndenge eza boye biso ba combattant toza déjà na front tokozonga sima te tokokende toujours liboso alors toko se laisser faire ata mukolo moko te tous les mabe oyo banyangala kata wana bazosala biso tokobanda ko dénoncer yango. Imaginez-vous mutu oyo komaki jusque près ya kotiela congolais poison na mai ya régie des eaux pona ko affaiblir congolais sikoyo mutu ya bango ozoya te otenonga boye na président ya 1 million de dollars pona ko lutter contre coronavirus mais opesi 1 million en entendant bosalisi ba masque yona grande sœur na yo soki tantine na yo Jeannette Kabila boya kotekela congolais masque ndenge to dénonçaki yango vraiment son excellence était ni Longondo ministre ya santé na pesio pena Longonya na ndenge oboyaki makambu wana yo Jeannette Kabila peuple congolais azana passe yo ke ko salisa masque oya kotekela peuple congolais okoka ba ya ofele ndenge mama Denis asala kite Olivio musala na yo koma na yo Corbia kunda bibemi yo musala na yo ko boma ba artiste ok na rosala batapage mais tomoni maman première dame maman Denis Nyakeo que je salue en passant maman vraiment il est à Tourfanya accent mingi sana unaonyesha vraiment que non una aidé chef de l'état muna kani muma action ile wewe unafanya toka je tunaona unashuka na masavon na ba détergent unapatia batu yote unabapatia yo ya ofele vraiment accent mingi sana donc nalingi koloba boy maman merci na geste opposé kilobi kopesa ba gens ba casco ba désinfectant kopesa ba tout ba savon ba lave main ba cache-nez vraiment eloko wana esalaki
bien makasi yo za kunde bibembene ti ba mususu te yo za mama oyo ozo travailler na vision ya mokonzi mboka alors longonya ebele félicitations ebele alors boyeba keno makambo ezali très kitoko alors pona chite boyeba keno 2023 élection ezate élection ezate pona nini 2023 to sacrifier yango na lutte contre coronavirus. Coronavirus donc makambo élection ekozala te mbongo nyonso élection tokopesa yango na coronavirus soki yo obaye kamata avion ata na Peru kende na yo awa na Congo ti mokolo Jésus akoya fatika wa mokonzi olinga te. Alors je profite de l'occasion napesa mama Naomi na Liège mbote ebele papa Rafu Mutombo na Bruxelles papa Jean Bana na Bruxelles maman Janine na France maman Tantine Joséphine na Paris Tantine Solange na Londres, maman Madokala en Allemagne, na Pesibino Bambo Tebele, mon vieux patron Zunga na Paris, na Paname, vieux Bambo Tebele, mon vieux Joseph na Lausanne, na Suisse, na Pesio Bambo Tebele. Alors, plus de contacts numéro nanga comme d'habitude, Ezali, plus 243 89 784 33 42, plus 243 89 784 33 42. Wana soyo bengi mwana kolu ne zappe jamais donc tous ensemble na bino makila ya Jésus ezala na banda kuna bino tout maman Adèle na boma donc makila wana etanga pena maladi wana ekozwa bino te au nom de Jésus. Tous les milimo ya coronavirus tozwi yango tobwaki yango tina kinga kati tobwaki yango na Faden House ya Madidi donc ezwande bango. Po Teresa Ndaya azalaki wana kolanda émission na biso ya mokoma lelo bino moko boyoki mwana mboka mwana akoli ndenge alobeli bino ndenge apesi bino ba information parce que azalaka clair vraiment na ba information na ye po apesa kaloba makambo ezali ya solo ezalaka ba rumeur te donc merci na Emmanuel Kayembe opazalaki wana ka pona kolanda Starly Lima wazaki wana pona kolanda émission na bino tokoloba pona mboka. Merci le susu na Benita Ntudila donc et ça l'a vraiment plaisir. Merci na Mulenda Odito pe yé pas toujours wana ka pona Starly Lima boye pona ko coacher donc ezalaka vraiment plaisir. Belinda Kalenda yepe atika kate donc Belinda Kalenga atika kangate alobi Starly Lima tozaka wana biso tozo soutenir yo boloba biso o toza musika mais bino boloba pona mboka ezo sala vraiment plaisir. Merci na bosa na kaete soki na boseni c'est que naza vraiment mutema mabe sponsor officiel ya émission na biso Ben Mbu Yamba papa atika ka Starly Lima te azo bendanga ka toujours mato Starly Lima boyete papa na lobaki malembe toko changer malembe tozo bongisa malembe tozo sala kaka. Merci vraiment papa na ozo sala vraiment pour na Starly Lima donc sponsor officiel de l'émission na biso oyo tolobela mboka tokoloba vraiment pour na mboka eza Ben Mbu Yamba. Merci na sima caméra na Zakina Clever Samba oya benda kinga continuera toujours ko benda nga beauté ceux qui bomoni nga leo nazo bima liboso ya betando na bino na bimi liboso ya ba téléphone na bino na bimi liboso ya beli na bino c'est grâce na ye nde aibana ko benda ngai aibani ko tia pena tipena ba matériel na ye pote to sala ka musala pona kopesa bino ba information bino oboza partout. Merci bozaka toujours wana ebele ba commentaire na bino bo continuer toujours ko commenter kaka lolenge bozo commenter donc to kute na bino